oyo tolingi mingi obokutami na ngambo wana mosusu biso tokutami na ngambo oyo po tebete bino boza na ngambo mosusu toza awa juste mpona kotombola ngwende na nzambe toza awa mpona kotombola nkembo monene na nzambe yango esangisi biso oyo esali eke ngai na ngambo oyo bino na ngambo wana tozala a communion tose communiquer facilement toza awa liboso ya chaîne na biso oyo eza kopambola mabota chaîne na biso ya Congo mo Kristo l'essentiel ozala connecté même na Corée partout pour écouter même na Vietnam soki le fur et à mesure ozala connecté na internet en direct à Facebook wana yo kolanda biso eza ngai molinga mimi na bino évangéliste Maku Tangu Ifwene na vai na mboka Irlande précisément na Dublin naza na esengo plus encore kozala liboso na bino na journée lelo pona tango oyo ko partager oyo eza maloba na Nzambe. Maloba na Nzambe eza bomoi eza solo maloba na Nzambe eza malamu mingi koyoka yango po ete biso tokelami epai na Nzambe yango nazosenga ndeko moko epai okutami okokozala ki déplacer na yo te biso to déplacer to ya na studio ya Congo mo Kristo kanga na ndako epai ozali okokosala mosala na Nzambe inviter ndeko moko inviter libota moko soleil na bango partager message oyo partager vidéo oyo yebisa ndeko eke mosala Nzambe tangu Ifwene ya azobanda Nzambe akozanga kopambola yote Nzambe na tomboli okolo poza Nzambe malamu na rendre gloire pa na okolobe to bongo wanite nkolo tika bolamu na yo Nzambe ezwa esika faveur na yo Nzambe ereni na bombo na biso tika nazala connecté la source divine na Nzambe afin que na transmettre oeza bombo na libota na Nzambe yawe tika ete kolo oyo nyonso za yote na direction contre auditoire oyo ekene musika ezo sikate na kombo Yesu Masia puissance na yo renie pe puissance na yo Nzambe et la carte na biso protection divine Nzambe batela biso na kombo na Yesu. Merci Seigneur Jésus. Et encore une fois de plus c'est la personne de konanga mbote tozo partager maloba na Nzambe na bana batu tozo na posta ya koyoka maloba na Nzambe po ete maloba na Nzambe yango ezo sala eke biso toza na bomoi maloba na Nzambe ezo sala eke biso tolo mwana ba loi ebele oeza établir la famille maloba na Nzambe ezo bixeption pesa biso santé alors qu'on sepela te oza na boring to bias tango ba mateya bandi o ngana na lembi peut-être otalaki match à Barcelone le week-end oyo bakebe la prolongation tango mususu tel on le soso pendant 2 heures du temps o lembite oza na patience wana alors yango ne oza na malamu oza na patience makambo na Nzambe po pema na yo ya lobby compagnie mo ta osenga yo prix nango eza Nzambe azo peso fele alors ça il a Nzambe quelque chose partager vidéo inviter ndeko moko bengela biso ndeko moko Nzambe akozanga ko pambola bisote amen. Tozo continuer koloba presque un mois à janvier nyonso oyo lelo oyo toza la première lundi à février tozo sukisa oeza enseignement na biso to la nandi vraiment oeza ki na thème et que la repentance c'est la base de la vie chrétienne. Amen. Kubongo la motema ezali moboku ya ba Kristo. Alléluia. Kubongo la motema ezali moboku ya ba Kristo. Alors totali ça qui est que tu parcourir ba verset ebele la Bible ou tu répéter les lotes mais tu as verset la moko de base et pas tout ça là qui départ. On est dans la mukana na Matthieu chapitre 4 verset 17. Kuna pas la Bible lobi na biso eke Yesu Masia tangu ya yeye na sena moi pona kotatola monene na Nzambe pona kotalisa oyo ezaki mosala na ye abandelaki biso na maloba oyo ezaki ya guérison te mais ayela biso me message nanu te ya bénédiction mais maloba ngo ebandaki boye soki mama ozwi okoki kotangela ngai Matthieu chapitre 4 verset 17 zala attentif ndeko na ngai kozanga te pamba te lelo oyo eza jour ya clôture ya oyo ezali thème na biso kobongola motema ezali moboku
ya bakristo. Amen. Vamos ler no livro de Mateus 4:17. A Bíblia diz-nos: desde então começou Jesus a pregar, a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Amen. Amen. Mama so keli awana Matthieu 4:17 Bible biso tango kaka Yesu Masia abandi oezaki koloba maloba na Nzambe eloko kwa liboso ya nolo kiabeti bobongola mitema po ete bokonzi na Nzambe ekomi pene. Mama na ngai Debora Yesu abandela biso na maloba ya pamboli te kena eko pambola bino na eko bikisa bino ko kangola bino ba maladie non avec ete repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Bobongo la mitema poete bokonzi na Nzambe ekomi pene. Oyo ezali verset la biso de base to bandaki nango. Mama na biso Sylvie Mata eke na Matthieu chapitre 4 verset 17. Kuna la biso eke repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Oyo verset la biso de base et pas to bandaki oyo lelo toza osa la clôture ya enseignement autoti nango tango molai. Pourquoi Yesu abandaki na message oyo? Yesu kaka te même Jean-Baptiste mama na mokana Matthieu chapitre 3 na verset nango 2 même Jean-Baptiste alobi na biso nini mama tatangela ngana nukuna Mateus 3 versículo 2. Oui. A Bíblia diz dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o rei dos céus. Yepe Jean-Baptiste kaka tanga bani mosala na ye alobi meme maloba oyo Yesu alobaki. Anteta Yesu a reconnaître Jean-Baptiste comme un prophète, pas n'importe quel autre prophète. Alléluia. Donc ça veut dire que le message est un message du royaume. Alors le message oyo yango tozwi janvier nyonso pourquoi na sepelaki ete libota na Nzambe bana na Nzambe epai oyo faute ezalaki epai oyo erreur ezalaki epai oyo kozanga tango mosusu koyeba kosala départ na malamu ezalaki eke moto nyonso asala départ na mois de janvier na repentance. Alléluia. Yango omoni eke nazongaki koloba kaka Yesu tanga funguli bimbebu na ye wana ete ya lobi bobongo la mitema. Alors comment la motema na s'expliquer ete ezaka problème ya ba chrétien te. Eza problème ya moto nyonso oyo Nzambe apesi pema na bomoy. N'essentiel mutu a comprendre eke ngai naza créature naza moto oyo Nzambe akeli. Moto aye par hasard na mokili azate. Nzambe nde amebiso na mokili afin que aza ozela quelque chose va prendre bénéfice na moto oyo akeli. Alors bénéfice ya monene Nzambe akozwa pour la moto oyo akeli. C'est bien de sala nyonso. Ogo somba tikolo bitamwi fone que c'est la campagne d'Afrique. Ogo luelenga même stade eza malamu. Mais bénéfice ya makasi. Oyo Yesu ton Nzambe akozwa. Ezali repentance ya bomo ya via moto. Alléluia. Moto feka bongo ni motema na ye. Ah Nzambe lobi ezali loko moko te okoko changer na kopesa ngai motema na yo. Ça veut dire que si on sombe nga tikela sa la croisade, c'est bien. Mais comment changer en côté la repentance? Alléluia. Si on peut louer le stade, on sombe ma salle dans salle, c'est bien. Mais le problème est ça que on va changer en côté, on comment changer ni na âme na yo. Alléluia. Alors il y a mon blague là bas dans Zambie et que la repentance est à la première position. Na pese qui exemple belé. Na pesa exemple ko robete Old Center na tasi ntango koyaki. Tolero mona be meuble mais scientiste mona ke meuble te. Bana ota la fondation. Babi c'est vraiment viable dans des betuana. Mais tu dois yeba impact o esali. Est-ce que batie bila na fondation te? Donc fondation à vie chrétienne. Ndekolangai kati sango. Fondation à vie chrétienne et ça c'est la repentance. Si on louper la repentance, tout ça va un scandale ébélé. Alléluia. Donc ça va un scandale. Et puis il y a un scandale. Et puis identifier ils n'ont pas vraiment. Donc pas ça qui vraiment n'a une bonne repentance. Alléluia. Pour être dans la biloko, oyo Bible le bilangai. Tango moto pesi moteme pa na Nzambe o Nzambe ko tshana nzoto ya mutu wana siko biloko wana comme que c'est le Saint-Esprit. Alors tango Saint-Esprit na kati la mutu akoyebisa oke oyo sala oyo ko sala te oyo simba oyo ko simba te awa loba awa koloba te awa lala
awa kolala te eza ba mbeto nyonso to so batandeli oyo ozo obligé folala okoki kolala moko zo pongi te. Alléluia. Eza pe na bisika ya bele babili ke ya abiloko yango tolambili yo losola madeso siko biloko te batiaka kati na biso nzambe azwa biso keke yo awa okolia te. Alléluia. Okolia te. Yesu alotina ko badisciple na biso abekisi bino eloko bozwa te bokendeka nde bokewe wana. Donc ça veut dire que la repentance est la clé fondement ya base chrétienne. Ce qui est là église locale bien sûr. Ils ont un problème belé. Pour tout ça la tu es belé la kacha musala na nzambe. Oyo na ba nzambe ti. Oyo na pessimo te mais pas na nzambe ti. On va travailler avec les cœurs partagés. Cœurs partagés na ki Congo avec puku kununi. Donc ça puku kununi. Donc ça ndeke à la même presque même état à ça peut puku. Alléluia. Position zoe balate. Yango na mwa ndeko so so que la tene église, on a kuta église na kuti mokili. OK dans l'église, ba tu ya kuta mokili te. Pour ces sika o les sika bana nzambe, et sika ya ba saint. Alléluia. Donc faisons l'effort ya ko passer à une nouvelle conversion. Alors si côté de mona ke, top so de passer à une bonne conversion te, même nguya na nzambe. Moi vanda kati na église nzambe ekozala te ndeko nanga isimbanga malamu lelo ezali mokolo oyo ya suka pour l'enseignement autosi pendant 1 mois eloko nini ekosala ke empêche yo se convertir sincèrement pour na nzambe na yo tala kaka bolamu na nzambe ozosala vi na yo walaki moto bakoki kotyaka te melo baotyoka miso bachalaki soki combien pano elekani mbala moko lelo miso te moko telema bakomotala yo eloko nini ekozanga opesa motema epai na nzambe nalobaki yango bien na mateyo toleka ntango samuel akei mpo apambola david na ndako na jese akutaki beliabe akutaki abinadab akutaki bana ebele ya jese sauf david azalaki te misu ya samuel efrappaki epai ya jese ya eliab amonaki na taille évangélique teinture posée. Alléluia. Zéro faute vanda. Ah bien vraiment c'est celui-là. C'est celui-là. Voilà portugais va bien été. Et elle est même homme de Dieu. Ok, ça qui était. Alléluia. Donc ça belia bebele ba liko pesa botea pa na nzambe te. Eliab azala onction nzambe te. Pour nzamba ko pesa oya yena to ba awa na bato ba pesi moteme par nzambe. Bato ba salali 1 Jean 12. Bato ba salali Jean 1:12. Et puis 3 Jean chapitre 1 verset 12. Bato ba salali yango. Bible biete ba oyo nyonso ba yambi ye lokola mokonzi pe mobikisi. Apesi bango nguya ya kobiengama ya kozwa place ya kopositionne bango bana na nzambe. Alléluia. Zamba lobi yeti ba oba pesi motime pa na nzambe. Na utaki kozongela kolobeke na mokala 1 Corinthiens chapitre 3 verset nango 13 eki verset so clé tozolobela babibi ba evre nyonso ekomonana. Mama lukela nga ngotangela nga yango mama nanga Lucien ngwalu Lucien ngwetu nzama pambola mama puku mununi tobai ba puku munini 1 Corinthiens 3:17 13. Vamos ler no livro de 1 Coríntios 3 a 13. Oui. A obra de cada se manifestará na verdade. Oui, Victoria Meza Adelino. Nalobiete misala moto nyonso ekomonana. Alléluia. Amen. Tobomba makime misala moto nyonso sala nini? Moto akoki ko empêcher loboko na nzambe te po ete misala ne monana te. Alléluia. Amen. Déjà nzambe ozala colère. Alléluia. Amen. Comment possible que moto empêche nzambe lobete? Non, nalingi te et que misala ngai monisama.
Non, Nzambe ako permettre te moto moko empêcher ye et que misala na Nzambe moni samati. Misala moto no moni samati. Bible bi ekomoni sama poisa. Alléluia. Alléluia. Soki la moto yo amona ka fourmier ya mwindu, na sali banga mwindu, na sali osayaba na mwindu. Mais misala yo okobomba mapola nini? Bongo la motema ndeko na ngai. Ezaka pola ba Kristo te, biso nyonso. Oyo nyonso za créature ya Nzambe. Ondima Yesu ondima te, yebeke bokolo yango misala na yo ekomonisama. Alléluia. Pe moto eko prouver, pe eko lakisa. Misala ya moto nyonso. Et puis, batu bakoza la juger comment maman nanga Sylvie. Batu bakoza la juger. Pona oyo batu bayokaki, pe baboyi kosalila. Alléluia. Et puis la mesure ozo l'évangéliste tangui fouene. Ozo yoka oeza maloba na Nzambe. Bible obiete. Kokanga motema na yo te na oyo zoyoka. Koche sali na yo pona lobi te. Po lobi eza ya yo te. Yangwana batu bakoza ila condamné. Po soki bato bayoka kite. Enga kozala malamu. Mama webi Noah te ya combien de temps? 120 ans. Noah te ya kanaye kaka. Ngao de wale bandeko musoma bakolo ba evangelisme baraka kamle mateyo yo. 4 semaines je la oka boye. Noah te ya 120 ans. Mais dans 120 ans on a maman. Combien de personnes bakoja? 8 personnes. Alléluia. Yamana modi 4 semaines mateya oya repentance. Ezambo keto okela ngome mata pendant 6 mois. Alléluia. 120 ans Noah teya. Ateya katongo pokwa bobongo la mitema. Bokonzi na Nzambe kobi pene. Batu bazo saba ambiance. Batu bazo sepela. Batu bazo lia. Kolia za mabete ambiance ya mabete. Mais Bible a ngai ke ko bossa na créateur na yote. Comment vous donnez ambiance makasi azo bossa na Nzambe. Ndoto ze lokote. Batu bakanga makana nzoto yo balingaka nzoto mingi. Batika nzoto kiala mabele atali nzoto na mbeto hôpital bia. Nzoto zo kende nzoto kosingai. Pendant toute ma vie nzoto kosingai. Na toda mia vida nzoto kosingai. Kangama na Nzambe. Bongola motema. Bongola motema. Soko kosi bato kosa Nzambe te. O kosa pe conscience na yote. Alléluia. Amen. Et puis la roba qui était. Mokolango evre motonyo so ekomonana. Motola motongo zo li futi. Selon mo sala salaki. Alléluia. Bana kota li futi na onde kona ngai. Bana kota li futi nini oyo kozwa. Est-ce que misala leza malamu to eza mabe? Batu musu basala malamu na miso batu. Alléluia. Bana kota la li futi nini okozwa. Mutu so balazala nganano. Te ozala pema eza sengo pona yo Yesu Masia. Aina message à condamnation te. Tozala terre ya grâce de tozaboye. Pesa moteme pa na Nzambe. Oko perdre le côté. Oko perdre le côté. Yo notala milliers. Ana milliers na ba comprendre comme sambe na ba sekangai. Vome ba sekayo lelo. Kenzoto na yo kufa ekele ko pona na lifelo. Alléluia. Ozotala ba boto za la ngobia na sala Nzambe. Yo simba te. Soki Nzambe muda pesio santé wana. Ebite ezala batebele basoma bilamba. Bakoma ka terre si tailleur. Ko dimne na ko dimne. Autena ka ko dimne mois passé, une semaine après, dimne les sous dimne ko kaka. Ko sala lendo tende ko ngai. Message eza yo zola ngai. Message eza yo mamo zola ngai. Message eza yo papa zola ngai. Message yo papa. Yo motei monene. Yo mama motei monene.
message eza yo. Alléluia. Moto nyonso akozwa oyo nzambe abongiseli ye. Kobongo na motema eza na ntango nango mpe eza na ntango nango ezwaka suka. Yesu ayebisi badisciple ayebokende boteya partout dans les nations. Yango na boye bakosoutenir basala na nzambe batambwisa maloba na nzambe partout. Bobenga basala na nzambe botuna papa okende ntango mosuku koteya maloba na nzambe ka bosoutenir mosala na nzambe. Abi bokende tina bikeke na suka na mboka. Alléluia. Lobi toalaki na séminaire pa apôtre Alidor. Apambolaki pe remesaki mosala na nzambe papa Serge. Abi musala ozosala ba plus profond ya bamboka eza important. Kuna mai eau vive eza te, mai ya komela eza te, hôpital eza te. Makolala kuna osala sur 3 jours mpona maloba na nzambe. Boso soutenir mosala ya modele wana. Yesu amsi bayekoli bokende tina bastrémité de la terre. Bokende kotatola monene na nzambe. Mais abisi bakokutana déjà la personne. Moto mosusu bakokutana ye akondima maloba na nzambe te. Mosusu akondima mosusu akondima te. Meme nde na te ya repentance boye. Ebele bato bazoseka nga. Mais vaut mieux la fin que bandeli. Alléluia. Nala kondima ndeko nango kopesa motema epai na nzambe. Nala kondima ke nzambe akoconvaincre yo. Po motema na yo simeme pa nzambe. Aza capable de retourner au côté oyo zake. Ah, en tout cas na vanda na naki tangwi fuene. Na moni non. Fona ba no sambela. Nzambe aza capable ya kosala yango. Et puis na zone di nzambe azosala yango na yo zo na ngai. Ali moto moko ngoni ya moso koboya. Mais oya kondima, bota mambeko ela e. Il sera sauvé. Alléluia. Mais oya koboya, il sera condamné. Soko boy na kobongo la motema. Ndeko na ngai. Ngai te évangéliste mako. Mais Bible elobi na ngai, il sera condamné. Mama lukila Marc chapitre 16. Alléluia. Demandez kati songo Bible zo balanga yeke il sera condamné. Même ngai na sepeli ko za condamné te. Mais songo bongo ni motema tende ko na ngai. Yeba ekeli kambu oyo eko salama na vina yo ngana boye salema nzambe pa boye salema po etalo bien tata na posate bana na yeba ke na lifelo. Alléluia. Nzamba na posa ke bato nyonso ba koma na connaissance ya vérité ba na nzambe ba pesa mote pa na nzambe ba bongo la mitema po ete bokozi na nzambe e pesa mela bango. Alléluia. Marc chapitre 16 verset 16. Marcos 16 versículo 16. A Bíblia diz: Amen. Quem crer e for batizado será salvo. Alobi oya kondimela ngama loba ona zoteya. Bongo la motema. Yamba Yesu Masiya lola mokonzi mobikisi. Jean 1:12 okogisama. Eke ba oba pesi motema pa na nzamba benga ibana na nzambe. Olongwela kaya ba pakano. Olongwela kaya ba tuweba ki nzambe te. Olongwela kaya ba égyptien. Olongwela kaya ba étranger. Okomi na kaya bana na nzambe. Alléluia. Continuez maman. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Oyo akondimate akozala nini? Condamné. Mais to yelo mate ya condamnation te. Yeba ke liwa ezali. Alléluia. Yeba ke okozala jamais éternel na sera mokili oyo. Soko osali bambula ebele, to pesho ta 200 ans. Pour battre vous c'est makota ku fera diminuer bambula na ngai. Na pesho 200 ans. Mais na 200 unième année, yo tika mokili oyo. Alléluia. Si on tient mokili oyo, un jour viendra. On coûte la vidéo ya matea oyo zona nanga lelo. Ce qu'on a les cigares ko sambela te, yaka la puissance divine. Et pas ikuna nzamba lo sa so lamu ebele. Ce qu'on moni puissance divine nzamba sika. Luka église ya penekende.
mais ma famille na yo eza meilleur héritage ya kotikila libota. Alléluia. Okoko zala te lobi mais bana no bayebi nzambe batombeli mingongo kolobe ete nzambe na kumiso na tondi yo po ete papa na ngai atikili nga bandako te, atikili nga mbongo te, matikili nga eloko oyo, atikili nga maloba oyo eleki mbongo eleki bandako. Alléluia. Seme Yesu na bomo ya bana na yo. Mais soki yo moko papa ou yo moko mama oyebi nzambe te oko seme nini pa bana na yo. Alléluia. Ndeko na ngai Placido Kasanda. Donc eloko c'est important. Soki moto ayebi nzambe te akotika nini pa bana na ye. Ah, ndeko na ngai Eska nzamba pambolo papa. Le chemin des artistes. Ezanga ndeko na évangéliste maku tangu ifuene. Nzamba pambola bino papa. Partagez cette vidéo papa. Partagez cette vidéo oyo. Amen papa. Soki moto yebi nzambe te okotiki héritage nini pa bana na yo. Tozu emo ya kolorobela tina na repentance. Kobango la motema na ko voyager partout. N'a que l'Amérique, n'a que la Yougoslavie, n'a que la Vietnam, n'a que la Kenya, n'a que partout. Mais ce qui est important, malgré que je prêche la parole, est que dans la moto, on appelle ça moté, mais pas dans Zambe. Pour Zambe, ça d'accord, n'a gagné les mots qui l'a fait, ça y est, mais n'a la perdre âme oyangai. Alléluia. Alors, ou que vous c'est trop carrage quoi toi alma. Avec quoi tu changeras ton âme? Nani yo ko changer âme na yo. Et le côté, pesa bo pas na Yesu. O so pesa bo pas na Yesu. O so ba fruye belé panza. O comme moto za stoppable. Jean 3:8. Nzamba zepsa Nicodème. Habitant là-bas, on va passer mon côté, mais pas l'ensemble. Baza comparé comme le vent. Osa estoppable. Mon hôtel mission à zate. Et pas osa bêta amène à mon nez qui n'a pas le majuscule. Donc, mon temps stoppé you à zate. Osa estoppable. Pour mon peuple, on contrôle en côté. On gagne à gauche, à la droite. On gagne à droite, à gauche. On gagne à limite à 2 mètres, à 4 mètres. Donc, il y a un vaporé à pas à Zokende. Oh, bon, comme mon pépé, faut me ça mon thème et pas dans Zambe. Alléluia. Ce que bon, mon thème, on a toujours bloqué la loi de la famille. Extra limitation. Famille m'a vendu la cotisation. Moukolo a confié à 73 ans. 3 jours de cotisation comme $12.5. La monnaie locale. On a baissé la pauvreté. T'as l'avantage à repérer sa montée pas dans Zambe. Bah on repérer sa montée pas dans Zambe le long libota et tourner regard toi là yana biso. Il va faire comme toi là yana biso. Va besoin à clé toi yana biso. Alléluia. Toi ça la papa na biso, toi là yana biso, toi là leki na biso. Mais là nga j'appelle la ngango te poko ça la yo moko te poko ça le bébélé. Toi ça ba yana biso, biso la famille ça va. Donc tant yo pesi montée mais pas dans Zambe. On a libéré la loi et la limitation de la famille. Première position. Dès qu'on a eu ça Didier. Si on peut si monter mais pas ensemble. C'est pas dit que va reluka au tité. Va reluka yo. Na boutou ta yo ta ngoz. Mais tellement on peut ça monter mais pas ensemble. La protection divine est un partage à vie na yo. Alléluia. Ba ange ya Nzambe baza wana ko matape ko kita baza ko kengela yo yango na ba bongola motema pour la lobby nous biso ba aussi to goûter goût ya royaume céleste a to go zonga simate. Alléluia. Moto abongoli motema asa avantage makamebele. Yango na bondelo ndeko na ngai. Kangama na Nzambe. Pesa motema no pa na Nzambe. Pesa motema no pa na Nzambe. Biloko mokile distraire yote. Na repeta ngo ndeko na ngai na Angola.
ayembi nzembo kitoko joli makanda sala bisala tout du fikara tout va rester on a bien te na kikongo pe ezali sala bisala balobi na balangi nyonso. You will left everything from this world. Yo meloko te. Alléluia. Oh me meloko te. Pesa moteme pa nzambe. Pour des royaumes qu'on pesa melayo. Tala biso ma fils des royaumes. Mutu so tu ngavi ay vajana na mono na mawate. Bona za maponi ngana fils des royaumes. Nana papa na kufela benzambe te. Batu bazana mo ba kufela nzambe. Pesa ngamela mala mama. Amen. Amen, amen. Amen. Nous allons m'apprendre. Alléluia. Nous allons m'apprendre. Na kufela nzambete. Yewu nzamba kufela pour nga pendant 3 jours. Mais c'est quoi pour la bomo ngai? Maweza yangache. Azoma wakanga ona kifunda cha. Abweti yango. Abina kena mawano evangeliste tangu fwen. Abanga utu tangu fwen te. Abanga evangeliste te. Mwana yo, mwana ngai. Mwana ngai nazima wanyoso na kena ngo. Alléluia. Pesa motema no pa na Nzambe. Qu'on change bilambeza bien. Les chrétiens aujourd'hui faibles comme une batterie à Chine. Batiango no 20 minutes avec 3 fois quand ma batterie est chargée. Ba chrétien va battre fois à la forte. Mon cause à la forte na makamu na Nzambe so yo pesa motema pa na Nzambe te. Pour force wana et à travers le Saint-Esprit. Abi, je vous accorderai la force de l'aigle et on va vous donner la force de Agiash. Je vous donnerai la force de l'aigle. Nago pesa bino makasi ya aigle. Aigle la pumbo chazo kenazo mata. Ndeke moto biso bala bamboka, pinga utamboka. Ndeke moto mboto bya ke tietie. Ndeke za muke. Amata likolo makasi makoka aigle te. Sozo matazo doye makanzem. Ete nda kuzulu kufako. Ete nda kuzulu kufako. Ete nda kuzulu kufako. Donc, je vous ai dit matin mezaka ki Congo na Congo. Donc tete nda kuzulu kufako ndio la sake. Tete kende likolo kufate. Tete kenda. Akoma place momu. Donc dimanche mu pepe kutala tete bamba tete na mabebe. Mabele. Tete tali bisa bia bino pesa conseil mabe. O tete nda kuzulu kufako. Eh ma jolie. Tete nda kuzulu kufako. So aigle alega pa tete ola komaka. Pongo. Bana pongo. Ah. Nasi frère nga muta kamoka. Ya lo tira bana pongo baza awa. Do bana pongo. Donc tu peux so force moko ya pongo. Alléluia. Élie a marché 40 jours comme fatigué. Mais ça m'a dit non, je vais te nourrir aux forces de l'être. Tant que lemba kanza mazo mesa so makasi. Yango pas la foi la zone di ma eke moto ze kia ko lemba. Même abonde ze kia ko lemba, nzamba peso makasi ya aigle. Alléluia. Soki na ministère comme ko lemba, nzamba peso makasi ya aigle ke le mosika. Abi na ko pesa bino makasi pendant le chemin. Yango mona tango sobi tana bana ko teya na ndima ite na osilisa oko silisa po kufela Nzambe te ozana Nzambe azala bomoy. Alléluia. Mama na ngai kati sango Nzambe pambolo mama. Dieu est le tout puissant. Kanga na Nzambe oyo pesa bomoy pa na Nzambe surtout ba mama sobo mama moka bongoli motema déjà mama na elle a déjà ils ont confié que maintenant le samedi n'a pas maman na samedi là ka dans la télé ya pamba ya mama ils ont poussé mouton le bête non que ça na ngala moni fura ba le samedi là ngai papa ça qui est crédit matali vraiment maman bon la motema collé à papier comme le air normal papa ngolo la sang papa kolo la sang ni tenga la zona la sang pour nini papa la ngai jibe manzo olo la sang pour nini ngala olo la biloko na. Donc, mon Dieu, on peut se mettre pas dans Nzambe. Quand Nzambe te m'a bénéficié. Na bato baza penenaye. Baza bénéficiaire.
Ba comprendre que non. En tout cas, la moni. Na ba ko sambele pa mama akendaka. Alléluia. Et on a Paul Pierre a insisté là et Pierre kuna. Malgré la thème ne pas le loter. Abi eza bien ba mama ba tia ba pelle. Ba tia ba beauté, ba tia ba tilé, ba tia ba rouge à lèvres, ba tia ba bleu sur ba tia kaona ba make-up. Ba meriki ba poche bonga. C'est bien. Oh, kabelu la rabe de Chine comme $800. Et c'est bien. Mais bongola motema na yo. Alléluia. Ils ont plus cher. Pierre a bien été. Plus que l'or. Plus que l'or. Et le Bible plus que l'or. Maman za mutoyo. Asa muta kimia. So abole motema comme si muta kimia makasi. Papa. Ndenge za na moni yaka lola singla lote ka ya lobiti. Dozo comprendre que non na zaboe makambo ndenge za ngwana. Papa besoin beaucoup de motema. Bon comprendre même na matanga. Malobaneza donc suave ne ba na portugais. Malomo kitoko blessante te. Mais muto ay bin zambete. Bande ko na ngai toka mana Nzambe. Pesa motema pa na Nzambe. Pesa motema pa na Nzambe. Yango Nzambe azala ngoposa. Pesa bomo epa na Nzambe. Toyoki ba mateye belé. Tala nga ya evasi tamwi fwen. Na zote ça fait 1 mois déjà. La repentance. Asali musa na ngai. Le reste l'esprit de Dieu a convaincre bino. Ndio mo de sanga bi basala Nzambe apoto. Ngala na mateye belé na Afrika. Apote tambuluko ka te biso. Apote izembe passer José examiner la terre biso. Et ça bien papa na biso wana. Mais nous devons profiter en matière. Tant que qui matière changer sa décision. De l'homme Nzambe. Bango se plaga na koyoka. Mais musika est décision. Prends la décision. Vous avez montré comme pendant toute l'année 2018. Na pesa que exemple quand na Nzambe alobi pendant 3 ans na zoluka fruit. Donc nous va zoluka misala malamu na bomoi oyo. Nzambe abina ye pendant 3 ans. Na kuta kambuma te. Yango na lingina kata nzete oyo. Yesu abi papa pardon ko kata te. Pesa na inane. Tango mosusu Nzambe atigelo inane. Misoko pesi moteme pa Nzambe. Abaki silo 50 ans. Abaki silo 60 ans. Omona mwana za 2 ans, omona babu koko na ye. Omona mwana za 2 ans, omona asisi université. Okolia mbongo université bana na yo. Alléluia. Webi comment la motema et sali important makashi pourquoi Nzambe asalaka eke a poussé ba mbule belé na sena moi. Alléluia. Nzambe a poussé ba mbule belé na sena moi. Pour ani mutu abongoli motema akotambola malamu liboso na Nzambe. Mutu abongoli motema a respecter ba principe ya Nzambe. Alléluia. Na okele kusuki sa. Tokotanga na mukana Thessalonicenses chapitre 5. Na kozwa na verset nango premier tina verset 3. Bo pesa ngai kanga 5 minutes pour la clôture. Ya auto utiko utanango pendant 1 mois. Mais la bonne londe konango na ninga lelo. Partagez la vidéo oyo. Eza bato o ba ko bénéficier yango. Nazala ko ndimande ko nyoswa ko na même indifférent. Molimo na Nzamba ko simba ye. Molimo na Nzamba ko convaincre ye. Eke apesa motema epa na Nzambe. 1 Thessalonicenses chapitre 5 verset lango premier. Tina 3. Vamos ler livro de 1 Thessalonicenses 5 a 5, é? 5, 1 a 3. Ok. A Bíblia diz-nos. Biblia la Biblia biso. Mas irmãos, acerca dos tempos. Bande ko ngai pona tira na tango. Pona na tango moko tango yokoma fin. Tango ko sila. Ngolo ko sila, faveur ko sila, grâce ko sila. Yokoma tawa bengeke mutu nyonso ne se présenter liboso na trône ya Nzambe.
Alléluia. Acerca do tempo e das estações, não necessitais de que se vos escrevam. Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como o ladrão de noite. Pote bino boyebi yango mokola boyei na Yesu Masia ekozala lokola moyibi na butu. Po so exemple ona po moyibi tanga yaka kuta batu na pongi. Moyibi tanga yaka linga te batu amona ye. Ayala pia si prendra kaka. Alléluia. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquele que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Amen. Amen. Biblia biete mokolo yango uzava mokolo ya pasi. Bato bakolo bakimia. Nemba lobeka mokolo oyo tango na mula oyo no wate sa asala 20 mateya. Bazala bakaka no yo mo sama yango ezate. Ndebila otera bwe ya bandeko mususu balo babona babakela papa basala wana. Alléluia. Mes hommes à quel était ces vrai. Alléluia. Mais si vous maman sur la verset 4. Mais pour nabino bandeko na Cristo. Já não estão em trevas. Awa azolo bela ba chrétien o ba pesimo teme pa na Nzambe. Azolo bela ba santo o bandimi Yesu mokonzi pe mobikisi. Ba o baza identifier eteke bana na Nzambe. Jean chapitre 1 verset 12. À tous qu'ils ont aimé, ils ont donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Azol la païenté. À tourner avant le on va bon motema. Alors ne compétition ni bi ko bon la motema na yo, verset oyo ko partage a vie na yo. Na mokolo wana. La na loba mama. Mas vos irmãos já não estão em trevas. Bozali susu batu ya molilité. Para que aquele dia vos surpreenda. Pour être mokolo wa si prendre bino. Como ladrão. Lokola moyibi. Alléluia. Amen. Bah, peut-être un exemple, mais Jésus a moyibité. Et lui, on a été enfant de Dieu, doit éveiller. Tous à la colamuka, tous à la prudent, comme colombe. Alléluia. Si comme il a dit, bino église, bino banana zambi, bino ba chrétien, donc biso ba chrétien. Oh, tozo yoka. Donc, quand on regarde maman, moutango yoka, ane chrétien. Osala maman. Pendant Facebook na paye ba olanda biso. Bato ba ko sa reportage ba olanda biso. Ba ndoki ba olanda biso. Ba roscroisi ba olanda biso. Ba elimination ba olanda biso. Ko yo ba prompte. Maintenant ba bino ba mo pésimo teme pa na Nzambe. Bo bien te oui et pa na Yesu Masia. Alors bien te mokolo wana ko si prendre binoti. Mokolo za mokolo esengo. Mokolo za mokolo ya gloire. Mokolo za mokolo ya nguya. Mokolo za mokolo oyo Nzambe akolobe te boya awa. Bino obondi memela kingai na loboko na papa. Alléluia. Yango na tango oyo biso bana na Nzambe nazo bondela Nzambe koloba eke oyo alandi ngai ayebaki Nzambe te. Nzamba ba simba ye Saint-Esprit alla mus esprit na ye alongola yango kote zo lala ya kimopakanisme amema yango kota bozambe. Nzambe na pusa ndane pa na yo nkolo. Ya bino biete soki yo biengite. Soki yo simbite moko tako simba amema ye pa na yo. Na beli molimo na Nzambe ko simba. Moto nyoso alandi ngai. Bato nyoso bakolanda ngai. Indifférent Nzambe. Même après 3 à 4 à 5 à 7 ans. Bikeke nyoso ko na sima. Loboko na yo Nzambe. E simba ye mokozi. Na ba oba landi lelo Nzambe. Kutana na bango. Simba mitema na bango. E pa mabeza la kiki. Balongo na mabe, ba poussa ne pa na yo. Lokumu, kembo, peba sanzoli, ezonge pa na yo, poza Nzambe. Tikete ba oba ndimeli okolo, feti monene salema, na royaume ya Nzambe, ba ange Nzambe, ba kanga nkasu yawe na bikamwa, ba bine la yo mokonzi. Lokumu kembo ezonge pa na yo na kombo na Yesu. Merci Seigneur Jésus. Amen.